awa makambo ya somo, makambo ya koinda, makambo ya koindisa bandeko na nga, makambo awa dossier sur dossier, affaire sur affaire, eza ya koinda kande tobetelaka bino lisolo toujours et encore. Davina apwa, apwa ya badavina bato mosusu babengaka ye kaka apwalisation. Mama millionnaire, mama millionnaire ya bato, mwasi ya mundele, mama millionnaire na biso. Davina apwa za mwasi ya mbongo, aza na ye na bambongo na ye, aza na ye na vie na ye eza stable, aza mwasi moko te kino yango akende obima na mobali kingani po asombela ye mutuka, yango azobimaka na mobali kingani bafutelaka ye ndako, ye aza mwasi ya libala légalement marié. Oyo tolobaka biso nyonso madame son épouse, wana penza Davina apwa la famille. Makambo awa ye kobima, makambo ya mikete kande boyebi, eza na batu toujours et encore bazalaka wana pona koya kobundishaka succès ya baninga. Soki amoni ke étoile ya mutu kingandi ezo briller, c'est fini, bakomi koyela bino na ndenge ya sima po baya kobebisela bino. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandinyo so yakala, bienvenue na ba onyo so yasika. Kande tolobaka toujours et encore que non boyei malamu na chaîne na biso ya Ines NM officiel. En tout cas la famille so kezamba la liboso et salemi kino oya kokota na chaîne na biso ya Ines NM officiel. Kande totendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosa na pete kuklikaka sur ngonga ya notification pour malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabetelaka bino toujours et encore c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr eza nango devoir na biso ona koboya te pe na kotikala kowanga na te po na yebike eza nango devoir na biso ya koyaka ko informer bino. Lelo na memeli bino dossier pe affaire ya Davina apwa ya Davina o tobengaka pe biso moko apwalisation. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko nanga toye kolala kolamuka na makambo. Biso nyonso tolandaki awa sortie médiatique ya Sila Bisalu. Tolandaki yango biso nyonso. Après sortie na ye toyaki komona pe mama millionnaire Davina apwa ayaki kosala ba émission, ayaki kosala ba vidéo ezalaki penza kilikili. Tomoni bato ebele balobi agitation eke ezongi. Bon, selon Davina aye ko répondre. Alobi soki ye asali likambo bayelaka ye pona koya koyebisa ye ke tala biloko zo sala boye. Siko bango pe bakomi kosala ekomi ndenge nini? Ekomi kokamwisa makasi ya kosakana te Davina apwa. C'est ainsi que ayaki kosala sala mwa ba vidéo ka ndenge bomonaki bino nyonso, ka ndenge bolandaki bino nyonso. Bandeko nanga ebele ya bato komona ba vidéo Davina sala et ko sala que la plupart des gens bakomi koloba ke non Davina azobela. Davina azana na dépression, Davina azobela dépression, Davina emataki kitaki, voire même il y a de ces personnes baye koloba ke non Davina a belaki liboma à l'âge de 7 ans. A belaki liboma selon bato mosusu. La famille. En tout cas, quand nga na linga toujours kolobe, to sala barando, quand to sala, isa bablo mosusu bakosila baninga te, s'il vous plaît. Je sais que la plupart des gens, vous en avez besoin de visibilité, vous en avez besoin batuba yo kayo, mais koyo kayo ezalaka bien te oya kokosila baninga ba makambo oyo yebi ke conscience na yo penza izo loba ke non makambo o na zolo beza lokuta eza penza bien te. Depuis mokili banda na communauté na biso congolaise, si réellement Davina apwa bela liboma na kibomwana, vous pensez que dossier na ye wana elingaki ezala te na internet pendant ba année o nyonso, boya ko bimisela ye maladi ka lelo oye moko ayebi te lobi ata ye moko na interview lobi nazo comprendre te communauté moko ya batu moko ya lokuta baya penza ko bimisela nga maladi. Eza bien te yango bomona ba information mosusu ata soki oza na information eza ya vrai bato bakomi ko douter na ba dire na yo. Pourquoi? Parce que dans te dire mensonge eza ebele lokuta eza ebele bato o basalelaka ko yo confiance au monde na confiance ekomi ko sila. C'est vraiment important to yebaka nini ya koloba.
lelo bato ebele bazofinga Davina. Il y a même de ces personnes otomoni baoloba teno bazowanga na Davina apo balobi bayebi na bango Davina apo te aza na millionnaire te. La famille Davina apo aza jara batu oyo azobunda po na kombo na ye elongo internet te. Soki bo comprenera pe Davina te. Azobunda po na kombo na ye. Bomoni na cadre ya bandeko na biso ya maboke. Na côté ya bandeko na biso ya maboke soki oza vigilante yango bozo mona la plupart ya bato maboko mona kaka disparaître na circulation ayoka na kalisusu te ayeba na kapé lisusu te. C'est vraiment important pour na bango moko ko sala pe publicité ya kombo. Je peux vous donner l'exemple de Cardozo. Vous savez que Cardozo ndenge azalaka ya zalaka soki kaka esali mwa bambula moko boye azoyoka na te o mona akomi kosenga na ba chroniqueuse mikolo bozonga tianga miniature te bo tianga miniature pour que kombo nanga ezala ya kobosana te na internet, ce qui est normal. Ezalaka penza normal. C'est de la même façon avec le Davina. Davina asalaka toujours ba sortie médiatique. Cela ne veut pas dire que agitation azala moi chez agitation te. Davina depuis kala toyeba ye yazalaka na moto. Et puis une chose aussi à savoir sur Davina aza mutu moko oyo alingaka na problème te. Totikala komona bisika moko te ke non Davina wana azoswana. Soki lelo Davina azoya koswanisa sila baza barando na bango mibale na sila baza ba collègue. Eza eloko koyeba do ba travailler ensemble balia nzungu moko mosusu na kolala balala mwa mbeto moko kana ba tournage. Donc baza ba collègue. Il faut que baya kofinga na bakoya kofinga na bayebi ba secret ba solo les na makambo o bango mibale ba solo la eza bongo. Donc Davina atikala kozala mwana sila bisalu te. Davina atikala kozala mwana sila bisalu te. Tomoni ndeko na biso awa Arline abando loba teno ye akobeta Davina apo yaya silama. Yo kutu kibostar eboya na yoyo. Silama penza makasi machari. Silama makambo oya Davina eza makambo ya Davina na sila yaya na leki ba collègue yo oye kozwa kombo ya sila bisalu pour que ozala na visibilité pour que kombo na yo ezala neti ya sila mais ozala kana yo momoni ngala lobaka toujours soki nanu étoile eya na nzela na yo te ata soki obendi yango ndenge nini kotikala koya te. Soki nzambe amona yo na étoile wana te en tout cas ata soki osali ndenge nini ekotikala koya te. Batu neti ba Davina apo baza batu moko o batendai koluka succès te bakendai koluka koyebana te mais baza batu moko parce que étoile ya nzambe ezalaki déjà na kati na bango yango yaki kosala ke ba Davina lelo oyo toye komona ba Davina apo bakombo na yo na bango ezotangama. Pourquoi? Parce que nzambe déjà na kobotama bazaki na bango déjà na étoile ke bokoyebana na mokili na nzela ya ba théâtre. Siko batu mosusu c'est vraiment important botanga mosusu yo pour que ozala riche il faut kende na école. Mosusu yo pour que kombo na yo eyebana il faut sala yango okokanela Davina salioni. Est-ce que Davina yaki kofinga eza bitumba o etali Davina apo na sila soki bomoni sila ye moko azokipe ye te. Cela veut dire que ye moko asi ya comprendre leki na ye ayebi ke oyo aza leki au-delà ya kozala leki aza pe collègue nanga. Yo koya kokota dossier wana à l'occasion de quoi? Okoya kokota ngo à l'occasion de nini? Tolobaka ngo à l'occasion pesa de nini oya kokota dossier wana. Eza ba makambo mosusu bakota kate. Eza makambo mosusu omoni yango otali boye osali ka semblant. C'est vraiment important. Eza te que non il faut ba mona que non ngaleki asila. Na koloba yo kutu tolobela nanu Arline awa. En tout cas moi suis azo sekisanga somo asekisaki nga jour wana na koloba neti mutu moko azo forcer yaya lobaka lingala lobaka na yo lingala omoni Davina déjà français na tonalité na ye esimbaka. Il y a de ces personnes ata soki ayebi na ye koloba anglais te mais aussi longtemps que tonalité eza ya bien mutu wana koloba bokomona kake no azoloba na ye bien. Davina apo déjà ayebi français ayebi anglais déjà tonalité na ye ezalaka déjà tonalité moko kitoko. Donc soki azoloba ozo sentir que non awa mundela zali c'est comme ça. Donc ezala na anglais ezala na français siko ya yo français kutu oyebi na yo te
hein tokenda ta na engrais yango oyebi te yo eloko oyebi na yo eza kaka lingala na lingala toyebi te soki na monoko nini ya mboka na bino oyo oyebi hein tika mwana batu kimia mama vanda kimia somba pe kimia na vi na yo moni mokili oyo eza ya kobalukaka eza na babitumba mosusu nga na konsiaka toujours batu bakotaka te eza na babitumba mosusu de loin seulement kokota na yo te pour que lelo tolobi ememela yo bamakambu te bakotaka bitumba oyo soki bamansione kombo na yo kokotaka bitumba te ke non parce que aye kotuta grande sœur na biso si la bisalo atikala kozala grande sœur na yo te boza makila moko te ata kutu bango bandeko si la bisalo me bamonaka ndenge bafingaka sila aussi omona baye na réseaux sociaux mpona koya kodefendre ndeko na bango batikala koya te alors silama dossier oyo eza dossier oyo ezotala yo te bakotaka bitumba oyo oyebi mutu na makolo te okoya kozika pamba hein okoya komibomisa pamba biso na ndenge to bando kola bando pekisa biso balobi ata soki camarade na yo azobunda bitumba oyo yebi mutu na makolo te eza bitumba oyo bakotaka te bakotaka bitumba oyo yebi ke ngape bamasonaki kombo na nga pe bayaki kotuta nga mais soki bayaki kotuta yo te okota bitumba wana na ndenge nini na raison nini na ba objectif nini hein yaya silama vanda na yo s'il te plaît bazawana et tout. En parlant de ça, hein, laisse-moi juste... Non, vas-y, l'émission va passer aussi sur les YouTube. Ah, d'accord. Donc, en parlant de ça, quand les gens... Tu dis par exemple un truc comme ça, maintenant, tout ça, c'est comme un bon vandi. Des scénario, si tout le monde a comme un scénario, il y a photo bimser ce qu'on lit, il faut créer, il faut elle nous a dit les 4 vérités. Ce qu'on tout créé, ni maman yo créé, yo dit bah histoire, il y a bah monde entier, bah tout nios, et bah famille yo yebi. Yo me mis ça bah histoire, bah tu peux créer les scénarios qui est abandonné li bon sopi na 11 ans sopi ma camine, mon yo vite fait. Des 11 anti-psycho, et bangote bozwanga actrice bobandi ba chaîne bino bozwanga wana na bela li bon maté. Tozaki na bino ba contrat na bela li bon maté. Non mais ça va. Beaucoup ça peut mais botsa maele na kati ndenga na trouble violence. Nga na salibeuse na d'accord ça par exemple. Je réveille le matin tout le monde a sepelita silikité, au sepelité au silikité de ce côté nini. Côté nini je dois comprendre. Peut-être mon bali n'a pas sepelata ko silikate to suki wana. Now tala bino bovando beta rabino chaque année pour tirer la bêtise to kuta bana papa yo no demba ta bo benga bibala bino yo kamanga même poli ba mal éduqué ba mal élevé et puis soki lelo batebele bakomi kobundisa Davina akwa mingi pe par jalousie batu mosusu eza pe jalousie hein po ba moni jalousie Davina apa anza mwasi moko ya chance tango tobeta déjà lisolo kozala mwasi ya chance aza na ndako ya libala likolo nango na kobota bota siko batu mosusu mwa jalousie wana ezwaka bango makasi abala te aza na bana te azaka ye moko wana nyonso azotala pe age soki batienga zemi na age oyo hein sonia makasi batu mosusu lelo bakoma bongo koyoka na yo soni te botika Davina apwa kimia Davina apwa aya koyiba succès ya motu te Davina apwa abundaka penza makasi na succès na ye atravaillaka dur pour na succès na ye atravaillaka dur pour na kombo na ye etangama na réseaux sociaux alors yo pe travail na yo nga na lobaka toujours travailler ko travailler te ke na impressionner parce que lelo ba fi ya théâtre belé batina bango kindumba liboso bayebi ke théâtre eza bisika oyo tokoki kosala biso kindumba na facilité mibali bakoki komona biso na ba mosusu oyo batie komela bakisi bazala pembe pona mibali eza ka pasi pe mawa théâtre ezala base na bino te ke oyo déplace bakobando mona la kabiso ba mibali ba mona la kabiso bozana bayaya na bino bo mona ka bango ndenge lelo batula bayaya na bino na ba interview lelo bakomi kotuna bango soki libale ye alobi ye nakobala mena kala wana babandolinga kobala te babima bimana mibali lelo o batikali na nini
okoya kozwa maladi pamba eza ka maladi ya 4 lettres te bamaladi eza ebele okoki kozwa na nzela kaka kindumba eza na bamibali ebele oyo boobimaka na bango bazalaka na bango marie eza na basi na mosusu oyo bazalaka ayebi ke mobali na nga abimaka na mobali na mwasi kingandi surtout soki mwasi apasa bamoma moko très difficile na mobali na ye aleka bamoma moko très difficile na mobali na ye nzambe aye kopambola mobali mwa bozwi ekomi kokota sikoyo mobali abanda kindumba na basi ya théâtre yango bomonaka bamaladi mosusu bazobwakelaka bino alors bomibatela bato ebele bazalaka toujours na baadage mariage eza lola te mariage eza lola mais epesaka respect mwasi nyonso prix na ye ya suki ezalaka libala c'est vrai okoloba ke no nazala na bambongo nasala bavoyage kilikili natongisa bandako me na bandako wana nyonso ozalaka besoin na mobali eza kaka na batemps na bamoment oyo okokóma na baage moko okomi posa na mobali ovandaka na mobali na ndako aya mosusu obimi mosala omoni ke mobali na nga azali toza na mwa eloko moko boye tokosolola naza na mwa makambo moko ezostresse ngai na kopartage na ye baperiode wana ekomaka alors ezalaka mpasi soki okomi na baperiode wana mais mobali akobala yo aza te mpo bango nyonso bayebi ke boza bandumba eza mpasi ka nde tosalaka bémission eza na papa moko namonaka appel na ye abenga comme nayambaka na nga bappel te ngai nalingaka soki olingi osolola na nga banda nani kotinda message a partir ya message explike nga makambo oyo olingi oloba soki namoni ke makambo oyo ozobeta lisolo eza makambo oyo tokoki kosolola na appel wana nde nayambaka na répondra ba appel ou sinon ba appel ka boye na répondra ka te alors tomona biso nyonso papa wana aye kobenga nayambaki te diku aye kokomela nga alobi mama Inès est-ce que tokoki kosolola nayebisi ye nalobi ok problème mpo na sujet nini alobi nga naza na poto mais nazokende Congo dans 2 semaines alors na Congo wana nalingi nayeba soki okoki kokita mpe Congo nafutela yo makambo nyonso comme ça topasaka moment ensemble la famille nayebisi ye nalobi papa premièrement naza mwasi ya libala et puis dede nazalaka ndumba te ata soki nazalaki mwasi ya libala nazalaki mwasi ya libala te nature na nga nazalaka mwasi ya ndumba te je suis une femme qui se respecte et je me respectais depuis ntango nazalaki célibataire na bandaki kose respecte makasi natikala kokwena babuzoba bundumba nde aye kokoma lobi nga nakaniseki comme tosakanaka mingi na basi ya théâtre namonaki mpe bato mosusu ya internet tosakanaka na bango mingi alors na yango wana nga na bandi okanisaki no oza mpe na pesa ya bambongo comme ça tobimaka nasalela yo makambo ya bien nalobi keba et j'avais compris que bato babebisi mpenza eza bacomédien mpaka ndenge alobi ka nde tosakanaka na bato ya théâtre tolanda biso nyonso awa na bainterview ebele eza na bato mosusu bato ebele oyo balobaki ke bato ya maboke basangisaka mibali surtout mibali oyo bautaka poto bato ya maboke babimaka na mibali ata 6 omona mobali moko aye akobima na bacomédienne ata 4 ata 5 likolo ya nini likolo ya mbongo yango bomona jalousie eza ya makasi na kote ya Davina ntango baomona surtout Davina na kibomama millionnaire nde wana bakomi kolukisela ye tobeta ye bino banani famille libota bokende mpe kosoutenir leki na bino aza leki ya yaya bosoutenir ye mutu kaka kolinga kobundisa Davina yo famille libota oza na nzela kota bitumba wana poke eteya bamosusu eteya mpenza bango ce n'est pas normal yango jalousie yango bokoyokela moninga eza jalousie ya ndenge nini moto azobunda mpona succès na ye moko bino mpe bobundaka na basi mpona basuccès na bino moto akangaka bino mpona basuccès aza na se ya moi oyo moto na moto azobundaka mpona succès na ye soki na se ya moi oyaki mpona koakompagne bato etali yo kaka botika mpe kindumba bato ya théâtre botika kindumba bozala sérieuse bosali misala na bino bozongi bandako
lelo oyo ekomi kokamusa biso bato bakomi kolongwa na ndako ya baparent bakomi kofutela mpona kokotisa mibali et puis les parents responsables baparent bazalaka baresponsable parce que na baparent biso oyo tokolela pardon yo nani okende ofutela kutu ata kovoyage oyo camarade na ngai aza na pays kingandi nakeli yo nani ekobanda nde nini à l'occasion de quoi mais bato na biso ya théâtre baosala na bango bavoyage ya kilikili babimi na bandako ya baparent na bango ti papa akufi na matanga mpe atie na ndako oyo ya futelaka pardon abongisa ndako na bino ata mobali kutu apesa yo respect ayeba ti ozalaka na ndako ya baparent